namoni bassesse, namoni médiocrité, namoni idiot, namoni imbécilité na makamba musique. Na minute oyo na Congo, kokufa la 2 personnes, ezalaka déjà deuil national. Soki boye baka yango te. Biso na makomi na Nzambe Bible ezoloba boye. Soki ozana ba mpate 100, moko abungi fotika 99, Olanda moko oya bungi. Watu bakufi na kati ya stade plus de 10. Mais musicien moko azoya kosala émission, azoloba ete kobanda na wendo. Ti lelo mutu aleki fali azate. Oza imbécile? Hein? Oza imbécile? Hein? Oza idiot? Nani wana? Oza idiot? Nani wana? Mutu alobaki yango. Tobondela Nzambe stade oyo mbule beta ko plein salamate. Soki mbule beti te, plein ko salama krake, batu bakokufa. Maloba na ngai eza pa le kechu, tant que l'homme de Dieu. Bokendo tuna le kechu, bimisa vidéo. To confirmer qualité ya kanda za mosala Nzambe ya solo. Sentiment to nini. Bo to kende. Mbote losako bonjour na ba étoile nanga nyonso mobimba Jika télévision ba balandaka nga mokili mobimba na pesi bino ba bonjour ba bonsoir par rapport ya herbe kolanda biso vraiment ba losako na bino na bandako na bino parce que bozalaka ebele ya kolanda biso surtout mikolo oyo bo renouveler encore confiance na bino vers biso rien à dire tozaka basali na bino na pesi merci une équipe technique nanga mobimba Feli Mwamba Fabrice Mande na sima ya caméra na sima ya machine Feli Mwamba Kandenge Tolobaka. Bonjour bonsoir na ba griffe nyonso mokili mobimba partout bisika bozali parce que ceux qui na pesi oyo oya koloba pesi ngai oyo te na saliwe ba griffe nyonso même moral toujours nelembo ya tigre na kati ya motema rien à dire. Na salué papa Joseph Magloire na kati Allemagne. Na salué JDK Mopa Onoko international na kati à Paris. Motoatika commentaire na kati na défaut. Na salué Nadia GB la femme selon Jésus-Christ et puis libota na ngai mobimba. Merci beaucoup. Série ezali ko continuer, tozali ko continuer na masolo ya Fally Ipupa. J'aimerais aujourd'hui na loba ndenge na lobaka na casquette ya mama ya bane belé. Mutu moko te aza na problème contre Fally Ipupa. Mutu moko te asepelara na Fally Ipupa te. Mutu moko te asepelara na musicien oyo esika zo tambola bendele RDC za koningana jamais. Et puis na lobaka yango. Bato bako salete bendele RDC ningana libanda. Na minute oyo bazala kamibale. Et tozana inonsbi, tozali na Fally Ipupa. Mouaye muto boyango ezate. Ata ba wario boko boyango teke. Inonsbi azali ko pepa bendele ya RDC libanda. Les mêmes choses. Na ba griffe ya monde entier. Ba kobo ya teke. Fally bendele na ye e pepa kalibanda mboka. Bien sûr. Ngana molobeli ya Fally te. Mais pour le moment, on a la petite casquette. Il y a une liste. On a les caca partout, on a ba plateau, on a zo sala. Makambozo continue, tout le monde a mboka Fally na parquet. Nous sommes devant le parquet général de la Gombe. Donc le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et nous sommes là justement pour déposer une plainte contre les organisateurs du concert du musicien, de l'artiste musicien Fally Ipupa, lequel concert avait eu lieu ce 29 octobre 2022 ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas remarqué, qu'est-ce que nous n'avons pas compté en termes de pertes en vie humaine, alors que la vie humaine est sacrée. Lorsque l'on veut organiser une manifestation de ce genre, on doit toujours s'entourer de toutes les précautions et mesures de prévoyance pour éviter des dégâts et surtout ce qui occasionne plusieurs pertes en vie humaine. Donc nous sommes venus saisir la justice contre ces organisateurs qui seront bien évidemment identifiés par la justice. Mais nazo zonga sima
napesi mama Dorcas mafuta nkolo na kati ya alnini Angleterre bonjour to bonsoir par rapport à Air Hollande émission nanga. J'ai vu cette femme avant concert s'aimer et parler que non à comprendre la nuit Zambo la qui s'est un stade de Mathieu Makila à Salela Yango direct. Si je ne me trompe pas, na Monaka 36 vies. Croyez-moi, je parle de maman Dorcas en Angleterre, la servante de Dieu. Si je ne me trompe pas, na Monaki 36 vies sur cet message. Et la dame a interpellé les jeunes. S'il vous plaît de ne pas y aller. On sait bien que nos Fally Ipupa, azo sala concert ya tembe. On sait que Fally Ipupa concert wana, ezo signifié mingi makasi pona ye. So que resirte, peut-être ezo risqué pe na vie na ye. C'est comme si trophée moko ezala kanje. Trophée wana, esenga kasa de martyr etonda. Esenga banzembo ebeta mate. Trophée wana ezalaki wana esenga kaka stade de martyr etonda. Lokola ye moko banda koloba, je vais retourner après Nazongi. C'est là où je me pose la question. Et loko nini bombana ki na sima ya mo retourner. Parce que nous tous on a vie. Wario, Goloae, je ne sais pas, fan à maison mère, fan ya jibem piana. Donc, nous tous on a vie. Que Fally n'était pas les mêmes. La stade. C'était quoi? On ne sait pas. Oya alinga kia sala. Et koki sama kite, on ne sait pas. De suite, na ye kolanda nganga mususu. O wana kenda ki penza tout droit pour dire que non, Makila et Kotanga. Ba jeune bo kendeti. J'ai vu des commentaires, les gens les citaient. Peut-être parmi les gens qui sont morts, il y avait les autres qui étaient là. Oh babanda ko cité nganga wana. Parmi bato bache mutu na bango na se. Parce que bato bache mutu na bango na se, bazaba fanatique. Bazaba Fally ya Makila. Mususu nazo mona 2 jours avant concert na TikTok azo sala sensibilisation. Abi les 29 batuba okufa. Les 29 putule mata. Les 29 mabele koningana. Sko batie ye na se bazu image na ye o ya mobilisation na TikTok. Wazolo bake batuba okufa. Bako miseke yo moko yeba kike yo pe okuma parmi watu okufa. Na déposé dans nos histoires. Il y a les 29. On va vous mettre, j'espère bien que Félix Mwamba va vous mettre les images. Il y a jeune garçon wana o ya zolo baboye. Tozonga na combat ya ba combattant. J'étais parmi les gens qui refusaient que ba combattant biloko bazo sala, ce n'est pas mieux, ce n'est pas bien. J'étais parmi ces gens-là. J'étais vraiment parmi ces gens-là qui disaient pourquoi combattre les pauvres musiciens. Pourquoi qu'on ça la guerre contre les pauvres musiciens? Bazane le côté, ba où tu nulle part. Poba bunda ba réussir vie. Poba bunda ba ça le loko moko ya bien ba réussir na vie. J'étais parmi les gens là. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, j'ai voulu que non, na lo banga moko. Mais je me suis posé la question, quelque part, parmi les combattants, wana, Bazala qui n'a raison. Quand je vous parle ici, Rutshuru, on ne compte pas, il y a combien de morts. Quand je vous parle ici, à partir même, avant même les 9, Rutshuru s'était tombé dans ma boko ya ba M23. Kiwanja,
bakoko bako kima, bakoko bako kufa na balabala, bandeko lokola biso, bana besoin na soutien na biso. Eloko nini bandeko na biso baza na este, bako attendre na ba grand musicien lokola ba Fally Ipupa, na ba grand musicien lokola ba Koffi Olomide ambassadeur, na ba grand musicien lokola ba Wera San. Si ce n'est pas chanter une chanson d'ensemble d'Union nationale, peut-être mobilisé, main dans la main, comme on avait vu jeune leader, Tango Goma, Voluka et Salaki Scandale, les jeunes leaders a dit, je ne peux pas. C'est parce qu'ils n'ont subi de Goma ou comment? Il était aussi les premiers d'annoncer qu'à Rutshuru, ça ne va pas. Prions pour la RCD de la République démocratique du Congo. Parce que c'est pas Nabango? Je ne sais pas. C'est que les combattants là ont raison. C'est les mêmes choses. Et l'oko est salimi na martyr. Et c'est l'oko est salima qui na Paris. Je crois que Feli Mwamba a outil la biso image wana. Et salema na Paris. Concert ya tembe. Pourquoi artiste et musicien Fally Ipupa alinga ko sala biloko ya tembe? Je ne sais pas objectif ya Fally Ipupa ezalani. Objectif ya Fally Ipupa ezalaka nini? Nous tous on a vie. Et loko elekana na Paris. Boke tu as risqué prison en vie à cause de ça. Grâce à Dieu, Boke tu as été libéré. On a dit que non, c'est Boke qui a poussé les gens. Bakende kocha des autres. Batuba betama. Batuba bungisa biloko. Batuba bukama. Nati lokole ba beta ye lokola mwa ba subela ye na masuba. Toujours concert à tembe ya Fally Ipupa. Ba combattant balobi au sala te ya lobi na au sala. Parce que ye baka o yaza. Ba combattant balobi ke yo au sala concert wana te ya lobi na au sala. Il y a Fabrice Mande qui vient de me signaler aussi à Kikwiti à Bandundu. Fally Ipupa ne peut pas arriver à Bandundu. Pourquoi? Il y avait beaucoup de morts là-bas. Beaucoup de morts là-bas. Pourquoi il y a souvent le bakabiso ba congolais to amaelete? C'est Nazon di mayango ke biso ba congolais réellement to amaelete. Quand vous comparez que même na ba concert ya Michael Jackson batupe babanda ko kufwa, vous croyez que ba famille oyo ya bato ba kufi na kati ya bandaku na bango bazalaki ba wariote? Est-ce que lelo na ndaku na bango bakolinga bayo kata kombo Fally? Fally a commis cauchemar na bango. Fally a commis lima na bango. Ce qui ka ba moni Fally, ba moni ya na bango. Ba moni Fally, ba moni mama na ndeko na bango. Ba moni Fally, ba moni mwana na bango. Ba moni Fally, ba moni leki na bango. A commis cauchemar total. Preuve année. Na ebite ce qui ndeko ya Nick. Azalaki wario ya Makila. Mais banani baza ya Liboso baki ko porter plainte. Famille ya Yannick. Toza ba fanatique so likambo toza na bandule na ba musique na makambo kitoko. Mais ce qui est vénémé ye, oye senga ki fanatisme ezalate. Il y a déjà 4 plaintes contre Fally Ipupa. Et ça ba famille ya ba fanatique ya Fally Ipupa te. Il fallait qu'il baille ça na ministre, il fallait bailler ça na procureur que nos biso totiki yango parce que biso de to zaboye to za ba fanatique. Il faut savoir assumer le mal.
D'abord, je remercie l'artiste parce que quand même, il a accepté et il a posé l'acte de souhaiter des excuses et mes condoléances dans ma famille Ekoufeli. Mais ce n'est pas du blague. Et vous êtes là sur vos pages. Au moment où vous êtes là sur des pages, en train de se comparer, en train de crier à haute voix, t'as retourné. Bao balobaki ceux qui va retourner ça, ba kende komi boma. D'abord na moi retournage wana etikali au salemate, arrêtez de parler. Arrêtez. Peut-être dans le monde des ténèbres pour une action salemi ya makila pour réussir qu'on retourne. Mais n'andena normal pour retourner stade. Eza yangote. Pourquoi à chaque fois fallait ce kazo sala événement ya munene? Fallait troubler Salim. Fallait maquiller Sopana. Est-ce que fallait akokoma na bandundu? Te. Akokoma na bandundu te. Pourquoi? Fallait ayebi. Arrêtez. Parce que bato balali, ceux qui bazala qui ba membre famille na bino, bogoka koloba bongote. Mot simple, ezaka katoza de guerre na bino ba combattant. Parce que bokwei na chat de bataille. Le seul mot yango wana. Do ba soda fali, bakwei na bitumba. Soki eza sacrifice. Soki eza ke bakwei na étouffement, mais un sacrifice. Parce que c'était prévu par tout le monde. Comment tu veux construire ton royaume avec le sang des autres? Comment tu veux construire ton succès avec le sang des autres? Comment tu veux construire ton royaume, je ne sais pas, panani panana, avec le sang des autres? Il y a beaucoup de morts. Jusque-là, on a identifié que 11. Mais ceux qui sont na morgue à Mama, il y a des morts qu'on n'a pas identifiés encore. Ceux qui sont na hôpitaux ya minene, beaucoup retrouvé que ils ont des malades, batu babuka ni makolo, batu babuka ni batolo, bako s'en sortir te, bazana nous na coma. Est-ce que le gouvernement bako zali sous courage, il y a quoi annoncer que en dehors il y a 11 wana autant il bakisami? Je ne crois pas. Nazo exemple ya wenge 4x4. Basanganaki. Le 30 juin. Ezalaki pour na plaisir. Ezalaki conseil moko batunyo so baboyaki to ana période de guerre batunyo so balobaki. Mais moi aussi, j'avais parlé. J'avais dit que les moments et dates ezaki to côté. Mais quand même concert wana le kanaki. Concert est bandit 20h. Pour essayer na base heure. Nani ayebisaki bino to alekaki na TV alobi ke no ngande na zabwe na bukani loboko na kati ya concert wana. Nani? Nani? Les seuls concert ya stade de mature. Ou ils ont mal organisé, ou ils ont réussi à t'en linzaka te, ils ont fallu pour pas. Ils ont fallu pour pas. Ils ont mal organisé. Et à travers eux, peut-être va permettre ils souvent de concerter. Vu aux les cana, na Ruchuru Kiwanza Goma, on a nos images. C'est après. Bokoya kotelema toza de guerre avec bandeko na biso Goma botika ba kombata baganga botika ba kombata ba peksa bino et puis etika la bongo pona libela quelque part ata balongwa ki na nzela ba na raison baza vraiment na raison totale parce que moi je ne trouve pas l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire pour na chiter l'émission nanga. Congolais ont conscience. Tu as vu que tu as battu ma bé. Tu as vu que tu as battu santé. Mais Congolais ont conscience.
fanatisme eza ndenge nini yango ekotisi biso na sombre na mboka na biso likolo ya fanatisme. Aujourd'hui, il y en a les autres qui appellent Kabila. Aujourd'hui, il y en a les autres qui appellent Moïse Katumbi. Mais c'était les mêmes hier qui avaient chassé Kabila. C'était les mêmes. Congolais, ils ont quand même un esprit à discernement. Fanatisme et koto na makilate. Je parle des jeunes leaders. Mais lorsque je trouve que l'enfant du pays que moi j'aime ne marche pas bien, qu'est-ce que moi je peux faire? Non. Je vais parler à qui? Pour message comme là. Ah, tonton Tosh, s'il vous plaît. Big Manager Prince Baloumé, s'il vous plaît. Les grands réalisateurs, Achille Baloumé, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler à un leader? De ma part, regardez ce que moi j'ai trouvé. Parce que wallahi, je ne mange pas chez personne. Wallahi, je suis Jika. Wallahi, je vis moi-même, malgré mes défauts. Lorsque je vois quelque chose de mal chez quelqu'un que je aime, je dois parler. Même si na kolobango na public, parce que son le bien en public, ça le cola na trahir o yanga motema. Ça veut dire que na kota na cuisine ya ma famille. Fanatisme permettre bisoto komanelo kwana. Et permettre bisoto to piétiner ba mort. Na réponse moko est-ce qu'il fallait benga bango? Bien sûr, on a répondre avec sincérité, il fallait benga bango. Soit benga bango talinga sala publicité te, soit benga bango talinga te kapiyete. Soka benga ki bango talinga sala publicité mokiete alinga ki ateka biyete a benga bango. Tango ba benga ba tuté ba tia concert VIP. Ba tia concert cher. Soit bâtir concert $20, soit bâtir concert $10, les autres ne viendront pas. Lorsque tu concert 2500, il y en a les autres au bazar qui va bien y offrir. C'est une façon de benga ki bango. Alors, yo warrior, oko se permettre te, au piétiner mémoire, il y a combattant loko la yo a kweyi na champ de bataille te. Non. Changeons nos langages. Changeons nos langages. Bien sûr, il fallait à fouta ndenge toyoki na parquet keno ako sala matanga ya batu nyonso bakufi ako dédommager pe ba famille wana. Est-ce que ozong samili mwana? Soki Yannick, soki Gelor, azalaki papa ya famille. Na mwasi na bana. Est-ce que ako s'occuper na mwasi na ye pona libela na mwana na ye, to na bana na ye? Je ne crois pas. Fanatisme et mama biso na sokate. Il y a des images oyo eko accompagner message na biso. Pona lelo na pesi bino merci parce que bozala kebele. Conscience zongi la biso ba congolais na ba congolaises parce que on se retrouve que notre koyi trop na ba sentiment. To koyi to na bisala sala ya salité. Ba bilo moko boye permettre biso te to zonga na ba conscience na biso te. Vous croyez ba grand concert ya minen. Gims a beta qui concert na stade à Paris. Et quand à combien de personnes? Et quand à combien? Est-ce que Boyoka qui a ta blessé? Azobo ya pekeno, l'état zala na simana ete. Azobo ya yango na mutema moko. Alors il ne faut pas kozwa mabe ko balola yango comme malamu non. Et vous continuez à faire les débats détournement. Attention, nous ne sommes pas encore arrivés à détournement. Détournement, peut-être prochainement, tokokoma na détournement. Jusque-là, tozana no ne bandeli. Peut-être zongwane photo kendo bandela ngo makasi po peut-être batu ya makasi bakota ki détournement sala makasi yango fali pour pana stade de martyr azara qui était. C'est moi Jika. Dada wa taifa. On se retrouve prochainement. Si les tout-puissants levés, je vous adore. Je salue mes vrais. Abonnez-vous, partagez massivement. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve prochainement.